Mbote bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu esika nyonso bino bozali. Lelo tozali dimanche 20 juin 2021 esika wapi biso bandeko na bino ya Ratelki France tozali na paroisse ya Saint-Denis oyo etambwisami na papa pasteur Dibatia Ngoi. Ya solo tozali awa na culte dominical ya lelo. Nde moto à côté ya biso ezali papa pasteur évangéliste Jean-Marie Dilubenzi. Ye akotangela biso na Psaume 95 1 à 11, Deutéronome 5 1 à 21, Actes des apôtres 9 1 à 16. Nde na conclusion na ye akopesa biso na Philippiens 3 13 14. Nasengi na bino bolandi malamu. Tokoseka nzembo ya bato baso na papa to mama oyo bazali na programme. Tango nzembo ekosila nde tobengi mama diaconesse landa moko afongolela biso libondo. Nous allons prendre nos Bibles pour lire le psaume de David. Psaume de David.
nzela ya mitano ya Mose mokako ya mitano nzela ya liboso tina tuku mibale na moko
Imoya,
Esengo ya matindi,
pasi na kati na mangomba, pasi na kati na mabota pe na banzoto na biso. Mokumba oyo epesameli ngai na yo po ete bakointercede epai ya Tata Nzambe po ete biso tozali bapo, biso tozali wana mpona kozala interface entre mokili na Tata Nzambe. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi ainsi que toute personne présente dans cette maison. Papa, j'ai été appelé aujourd'hui ici pour prier pour les jeunes, papa. Papa, que dire de plus, tu me connais plus que moi-même. Je remets les jeunes du monde entier entre ta main. ya bule Nzambe Tata mwana pe Tata Molimo Santo. Ya bonkolo tozongisi matondo ezanga suka liboso ya bino basatu ya bule na yo moko papa simo kimba mkiangani. Nzambe na ngai kaka na banda koloba nasengi bolimbisi po ete nakoka te nabelela kombo na yo Nzambe ya mawa. Olamusi biso panda ntongo totamboli toyoki tomoni tolobi tokanisi mingi esepelisi yo te. Nzambe Tata limbisa yo ezalaki mobateli semaine mobimba okomi biso na mokolo lelo lokola eza mobeko tomimemi ntina liboso na yo me kotala mabe na biso te malgré tozali awa totondi na mabe mingi. Nzambe Tata tosengi bolimbisi makasi kati na bolingo makasi kati na mibeko mpe misala po ete eloko mosusu kolongisa biso ezali te bobele yango kimia toseli na milimo mpe na nzoto. Nzambe na biso toloba nini
yo papa fuma mbanzo tika biso lobi po ete mpasi na biso esili eseyeli totonga ya miseleli yo papa simotima otiaka lobi ntango tozali kolia totyaka te moke moke pembeni po ete tokotonga ya miseleli nzembo eswami elobaki ete tolinga te ye miseleli ekotongama malamu totonga na biso yango papa tosengi opambola biso yebi na difficulté tozali kotraverse kati na bandako na biso yango tosengi otya kimia opambola biso opesa kimia papa bana na yo mpe ebele mposa ya kosala ezali kasi mikanga ezali te misala ezali te bakokoso ndenge na ndenge ozali kokanga papa leka yo komisa papa po ete okomisa biso tokokosala mosala ndenge ozali kolinga ndenge tolobi kimia tosengi na milimo mpe na nzoto salisa biso tobena mabana mpe basali kati na elanga na yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosange amen. Tozali na bana ya koyamba te nde tokoleka directement na offrande.
nous allons de nouveau reprendre nos Bibles pour lire nos textes de méditation de ces jours. Nous allons prendre notre texte de méditation dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, de 1 à 16. Misala Yabantoma. Mokapo Livoa. Nzela ya liboso tina zomi na motoba. Motoba mokanda elobi komo Yesu abongoli Saul motema. Tobondela. Na komo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso. Papa tobengi yo na eleko oyo. Poete eleko oyo ezali ya yo. Bino basanto ya bule bobongisaki yango banda bosalaki mokili mpe biso bato po ete bopesi na biso bato 6 jours tosala nyonso oyo elingi biso me mokolo oyo elinga 7e jour yo olobi te mokolo oyo ezali mokolo ya bule oyo opemaki biso mpe topema toye na liboso na yo mpona koyoka malako na yo oyo kopesa biso makasi. Papa Simon Kimbangu kiangani yo moko moni biso bana na yo tobongamaki toye na kati na esika oyo tovandi na kati na esika oyo mpona kokokisa mobeko na yo oyo yo opesaki ntango ekoki papa po ete toyoka malako na yo oyo yo ekoleisaka molimo na biso ya mwana papa tobengi yo yaka yo moko opesa biso oyo ekoki na mwana na yo moko na kati na esika oyo banda bilenge ete biso bakolo po ete malako na yo etambwisa biso ndenge elingeli yo tomitiki na maboko na yo po ete yo moko ozali mojalisi zala liboso zala na nsima fongola mitema na biso ya molimo po ete makambo na yo ezwa esika na kati na biso na ntina na lobiko oyo yo lingi tokoka kozwa na kombo ya bino misato ya bule tata mwana mpe tata molimo mosanto amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto batata na bamama touti kotanga mikanda misato totangi liboso loyembo ya Dawidi na chapitre 95 de 1 à 11. Tango totangi loyembo oyo yango ezali entre les 150 cantiques oyo ezala kati na Bible. Na kati na 150 cantiques bato ebele bakomaki bayebanaki banda David ti na Salomon pe basusu bakomona bango ekomamaki po ete ezalaki 100 cantiques mais 50 oyo etikalaki ekomamaki na bato bayebamaki te yango epesamaki na David po ete yango ekoka kopesa biso bana na tata nzambe makasi. Psaume oyo touti kotanga Psaume 95 ezali parmi les 50 cantiques oyo ebalaki bato te me yango ekomamaki po ete ekoka kopesa biso makasi na kondima na biso. Ntango totangi mpe totangi Psaume oyo 95 tomoni te na kati na Psaume oyo bazali kolobela biso mpe bazali kosenga na bana na Israele bayembela nzambe na esengo bapesa tata nzambe merci balakisa monene ya nzambe po ete tata nzambe ye moto akeli nyonso ye moto akosalaka makamwisi na kati na bango. Na yango mokomi alobi esengeli na moto nyonso agumbama na liboso na tata nzambe
po ete alakisa monene na tata nzambe biso banso mpe nyonso eza na kati na mokili tata nzambe moto asalaki biso mpe tozali koappartenir na ye yango wana esengeli tokoka kosanzola nkombo na ye. Bana na Israele babengamaki na mbongwana, babongwana po ete tata nzambe akoka kokanisa bango, po ete tata nzambe asilikelaki maboti na bango pendant 40 ans. Azalaki na esengo na bango te, suka na bango ezalaki liwa. Tata mama soki somme oyo epesamaki na bana na Israele, lelo oyo somme oyo epesami na ngai na yo, po ete ngai na yo toyeba monene ya tata nzambe na nyonso azali kosala mpo na biso. Kolala kolambuka ezali habitude te. Le commun des mortels akomona ke alali na ye alamuki, mais toyebi ke kolala kolambuka ezali volonté ya tata nzambe. Tata mama mingi balalaki na biso, mingi balambuki te, mingi mpe bamoni ntongo ya lelo me bakomi na ntango oyo te, po ete tata nzambe atie ndelo na kati na bomoi na bango bakomi na ntango oyo te. Ntango ngai na yo tokomi esengeli tosanzola tata nzambe ndenge tosali yango na kati na banzembo, ndenge toyebi, ndenge toleli epai ya tata nzambe. Mais na kati na psaume oyo balobi na biso boye, soki boyoki mongongo ya tata nzambe bokanga motema te, ndenge bana na Israele bakangaki motema na tata nzambe na yango basilaki nie. Ngai na yo esengeli tomituna, ntango ngai nakoyokaka mpo nabengaki mwana na tata nzambe, ntango nakoyokaka mongongo na ye, eske nakosalelaka yango? Disposition ya motema na ngai ezali ndenge nini? Si nous banalisons, tokomona te motuna oyo ezali motuna pamba, mais motuna oyo ezali motuna ya solo, oyo ezali kotuna ngai na yo na kati na motema. Balobi soki tozali koyoka mongongo na tata nzambe tokanga motema te. Efe ngai na kokangaka motema tango papa simoki mbango kiangani ya kolobaka na ngai? Eske ngai na kokangaka motema tango ye akosengaka bolingo, tango ye akosengaka mibeko, tango ye akosengaka misala, ngai na kozalaka ndenge nini? Po ete moto bakolingaka bakomemaka ye na kati na motema tata mama. Eske mibeko tokotiaka yango en œuvre? Est-ce que tokotiaka yango na kati na etamboleli na biso? Soki totiaka yango tata mama toyika mpiko, soki tokosalelaka yango te esengeli na ngai na yo toyeba te na lero wana tozali ko endurcir mitema na biso moye tosalela nzambe na solo ezali te. Yango wana tata mama mibeko ezali bolingo, yango ekopesaka moto honneur, mibeko yango ekopesaka moto kilo, mibeko yango ekopesaka moto elonga. Soki ngai na yo totosi mibeko te ekozala na biso mpasi. Yango wana tata mama ntango nyonso bazali kotangela biso mibeko, ntango bazali kotanga yango ngai na yo toprendre mesure na yango, po ete nzela mosusu ezali te oyo ekopesa biso lobiko soki totosi mibeko te. Mpo na kati na mibeko ezali kotosa tata nzambe, ezali kolakisa bolingo epai ya moninga, mpe ezali kolakisa bolingo epai ya tata nzambe. Yesu Kristo arejime mibeko na makambo mibale, molimo mosanto arejima ngo na makambo misato, bolingo mibeko misala. Ngai na yo na mokolo na lelo oyo yo totraverse, oyo tokoti na 2e siècle ya kimbangisi tozali esika nini? Voilà motuna oyo etunameli ngai na yo tata mama. Tokoki kotanga na mokanda ya les actes des apôtres, histoire oyo tokuti kotanga biso banso toyebi yango.
ezali conversion ya solde de taxe oyo akomaki apôtre Paul. Mais solde de taxe ye azalaki nani? Ye azalaki moyuda, ye azalaki un religieux juif, ye azalaki na kati na congrégation ya bapharisien, na kati na religion to na congrégation to na église na bango bazalaki très puissant po ete bazalaki kosiéger na kati na tribunal juif oyo babengi Sanhédrin. Na kati na tribunal juif oyo ezalaki à l'époque romaine ezalaki na 70 places. Bango bazalaki occuper une grande portion ya ba place. Pe na kati na tribunal juif batiaki bapromulgue baédicte mobeko. Balobi mobeko oyo totie ezali mobeko oyo ezali kodéfendre oyo ezali koempêcher que quiconque oyo ezali mwana na Israël aloba kombo ya Yesu Christo dans toute l'étendue du territoire d'Israël. Donc moto akoki koloba kombo ya Jésus-Christ te na territoire mobimba ya Israël wana ezalaki loi oyo ezalaki voté na kati na territoire mobimba. Ndenge solde de taxe ye azalaki moko na kati na bato bazalaki makasi bazalaki na conviction ete résurrection pe liwa ya nkolo Yesu ezalaki ya solo te, ezalaki likambo ya lokuta oyo yo quelque juif balingaki bakotisa oyo ezalaki koya koperturbe idéologie na bango to théologie na bango. Ye azalaki na une ferme conviction asengi mokanda na tribunal juif po babengi Sanhédrin po ete bapesa ye mokanda akende kopersécute bato bonso oyo bazalaki kondimela nkolo Yesu. Na kati na tribunal wana batata na bamama bapesaki ye balettre officielle po ete bapesi ye bamandat d'arrestation po ete akende kokanga moto nyonso oyo azali simplement soupçonné d'être chrétien. Tomoni ke na ntango wana persécution ezalaki makasi. Soki totali persécution ya ntango wana tokoki kotia yango en analogie na oyo esalami na naissance ya église kimbangiste. Persécution oyo ezalaki na banguna ndenge bayaki kopersécuté bato banso oyo bazalaki kondimela papa Simon Kimbangu na lingomba oyo ye ayaki nango na kati na se mpe na mosala na ye. Solde de taxe ye andimaki mosala wana azwaki yango vraiment au sérieux. Et puis en même temps, tant azui ba mandat wana azalaki même ko approuver condamnation à mort ya bato mosusu bazali kosalela nkolo Yesu. Donc soki totali ndenge tokotangaka ye azali parmi les plus grands persécuteurs ya bato banso oyo bazalaki kondima christianisme. Mais voilà, pour être comme dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Même s'il y était convaincu que tous ceux qui suivaient Jésus-Christ n'étaient pas dans la droiture et qu'il a accepté des mandats pour pouvoir les persécuter, un jour, il a demandé à aller à Damas. Et pendant qu'il partait avec une cohorte de gens qui les suivaient, avant d'arriver dans la ville de Damas, une lumière resplendissante l'a fait tomber par terre. Lumière yamonene lokola kake uti na likolo ekwesi na se. Pe tango akwei na se ayoki mongoko monene.
oyo ezali koloba na ye. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ye azongisi, Seigneur, qui es-tu? Jésus, oyo azali koloba na ye, oyo lui a manifesté lumière wana. Alors c'est moi Jésus que tu persécutes. Dans la conversation, il y a Nzambe na moto. Moto oyo azali kokende. Na objectif ya mabe ya kende kosala pasi na bana na tata Nzambe. Nzambe ye moko a intervenir directement. A quoi si je peux lancer ma casse na ye? Pourquoi me persécutes-tu? Nzambe alakisi ye alobi telema kende na liboso okokende na balabala babengi la droite na maison de Juda sokokei kota wana okomona moto oyo akoya kosalisa yo. Saul de Tarse tata na mama ye akimaki po ete ye amonaki bokasi ya Yesu Kristo aye kokwesa ye aye koloba na ye. Ye moto azalaki na likolo ya mpunda avec toute la puissance. Il s'est trouvé en bas. Mpunda na likolo. Bato bazalaki na ye bayoki mongongo me bamoni moto te. Amitiki, atelemi. Tango azali kotala kanisi azali komona, mais il est devenu aveugle. Po ete akende esika balobaki na ye, bato bazalaki na ye basimbi ye na maboko, bazali komema ye po ete akende. Accueilli à Koti nde azalaki kozela. Tata, maman. Pona nini na mokolo na lelo tozwi histoire oyo ya monene ya conversion ya Saul de Tarse. Po ete conversion ya Saul de Tarse ezali kolakisa biso mbongwana. Mbongwana oyo basengi na bana na Israel. Mbongwana oyo basengi na ngai na yo. Balobi soki lelo oyoki mongongo ya tata Nzambe kokanga motema te. Saul de Tarse akangaki motema te. Iye andimaki. Il a fait confiance en Jésus-Christ. Et pour avoir confiance en Jésus-Christ qu'il combattait, il s'est humilié. Tout ça pour moi dans l'acte d'humilité. Moto amikitisi, moto yazalaki na lolendo, moto yazalaki na goigoi, moto wana amikitisi à sa plus simple expression, pe alobi oui na instruction oyo Yesu Kristo apesi ye. Po ete akende pa Yesu alobi na tina ete akoka kozwa lobiko. Ye amoni ngolu ya Yesu Kristo. Po ete misu ezali komema ye na tina ya kosala mabe. Yesu abomi yango. Dire oui à Dieu, avoir confiance en Dieu et komikitisa na liboso ya tata Nzambo wana ezalaki biloko ya liboso oyo ezalaki na yango ntango ye akei batata na bamama 3 jours avant azali komona te azali kolia te azali kaka kosambela po ete azalaki na conviction azalaki na foi juive oyo ezalaki na mibeko ya solosolo na ndenge ya religion na bango. Tata Nzambe asali nini? Yesu Kristo mwana na Nzambe akei kaka na kati na Damas amoni Ananias alotisi ye ndoto abengi ye Ananias. Ananias a répondre oui mon Seigneur. Tata maman Saul a répondre oui. Et pas il y a Jésus Christ à mikitisi. Ananias a répondre oui. Mais alobi yoka oyo na koloba na yo. Tellement kende na balabala la bengi na droite dans la maison de Juda. Okomona na kati ya esika wana Saul de Tarse. Ye azali wana azali kozela yo po ete otia boko akoka komona kombo ya Saul de Tarse eyebanaki na bato banso bazalaki kolanda Yesu Kristo. Ananias a répondre Jésus,
ndenge nini okosenga ngai nakende kotala moto wana me moto wana azali moto mabe oyo azali kopersekute bato na yo oyo aye na nguya oyo bapesi ye na basacrificateur po ete aya kokanga biso me yesu alobi kende ye atosaki mpe akendeki ntango akei amoni ye abangaki ye te azwaki ye lokola enemi na ye te abengi ye mon frère Saul. Yesu Kristo oyo yo monaki na nzela oyo amemi yo awa po ete omona ye mutatini nga natia yo loboko po ete okorecouvrir vi na vi omona lisusu ye akimaki asambelaki atiaki yo loboko mpe miso na ye emonaki batata na bamama miso na ye ntango akweyaki ekomaki na baekai ntango batie ye loboko baekai ekwei na miso na ye bali komona na ntango wana Saul de Tarse amoni monene na tata nzambe ye wana ezalaki acte ya conversion na ye ezalaki maboko batiaki ye ezalaki bateme oyo ye azwaki po ete asala na nguya ya tata molimo mosantu tata mama histoire oyo ezali monene elakisi transformation complète radicale ya Saul de Tarse oyo atikala lisusu Saul de Tarse te akomi apôtre Paul po ete avandaki nano na Damas po ete azola na baapôtre mosusu tata nzambe ye moto aponaki ye nzambe moto akobengaka appel nzambe apesi ye mission po ete akoma mongumbu na ye akende komona pasi na kombo na ye na kodivulge kopanza lingomba oyo na kati na mokili mobimba ye andimaki wi na ye ezalaki wi pendant na ntango wana ye azalaki na transformation complète ya vi na ye atikaki mayemanso oyo ezalaki na ye na bonzoto alataki nguya ya molimo mosantu quand bien même bato bazalaki na ye na kati na congrégation juive bazalaki koyina ye bato bazali kokamwa mpo na nini changement boye me ye ayikaki mpiko po ete amonaki ke nzela oyo ye alandi ya yesu kristo ezali nzela ya lobiko tata mama ngai na yo na mokolo na lelo nini tokoki kozwa na kati na histoire oyo totangi yango esengeli elenisa ngai na yo tozalaki na banzela ya ndenge na ndenge yesu kristo abengi biso na kati na lingomba na ye totikaki banzela nyonso totiki nyonso ya kala mpo tokoma bato ya sika mpo ete tobanda vi ya sika mpo ete tokoma de nouvelles créatures de nouvelles personnes Saul de Tarse akomaki apôtre Paul akomaki moto ya sika mbongwana emonanaki epai na ye likeseni emonanaki bato bakimi ye me bamoni ke na motivation azalaki nango na ndenge azalaki kolobela po ete azalaki kose repentir ntango nyonso kolakisa te ngai nazalaki na nzela ya mabe yesu aye alakisi ngai nakolanda kaka yesu ntina suka malgré les persécutions malgré les souffrances endurées malgré les turpitudes de la vie il est resté ferme dans sa croyance, dans sa conviction, dans sa foi. Amoni pasi ya ndenge na ndenge tia kokufa na kati na boloko. Tata, mama, tala persévérance ya moto. Oyo yo tango a changé azongi lisusu na mabete. Ngai na yo na mokolo na lelo to mituna. Tolobaki na kati na mabe, tozwi bateme. Tolobi na tata nzambe ke banda lelo yo. Tokolanda yo tina suka. Est-ce que tu as persévérer? Est-ce que oui, na biso ezali kaka oui? Ndenge balobi na kati na mokanda na Matthieu 5:37 que votre oui soit oui, que votre non soit non. Saul de Tarse, apôtre Paul, alobaki oui et son oui a demeuré jusqu'à sa mort. Est-ce que ngai na yo oui otolobaki ezali kaka oui? Yango wana tomituna basengi na ngai na yo tata mama mbongwana
po ete ngai ngai na yo toyoki mongongo ya tata nzambe, toyoki mongongo ya Yesu Kristo, toyebi ye na kombo na ye, toyoki malako enseignement ya tata molimo mosanto, toyebi ye banda koyala ye ya liboso ya mibale ya misato, tozali koyoka malako na ye ti sikoyo. Eske na mitema na biso tozali ndenge nini? Position na yo, positionnement na ngai ezali ndenge nini? Tata molimo mosanto azali koloba tina mokolo na lelo bareunion ya mabe ezali kaka, tina mokolo na lelo bakonsiliabule ya mike mike ezali kaka. Tata mama, eske yo oza na kati na esika wana? Eske ngai mpe nazali na kati na esika wana? Ye azali kosenga biso mbongwana. Yeah.
Tata Molimo Santu. Na pesi merci na bambuta ndenge bapesi biso maloba. Ozalaki tokanisaki yango te tokutani nango yango wana nazwi maloba na autorisation ya papa coordinateur na biso ya la Telki France, papa Lambert. Alors patata na bamama bato biso akola surpris papa Tony azwi maloba makambo ya kolobela biso awa ate ntango omoni biso batana Teleki bolobi kaka kuna likama mbongo te eza mbongo te nalingaki nayebisa bino eloko moko eza ya motuya papa asali 5 mois na Kinshasa biso nyonso onaolanda papa na Kinshasa silaki na YouTube mais mingi banda komituna question te tozolanda papa banani bazosala boye po tokolanda papa soka kepenge oka bato bakangi Teleki bilongolongwa ezalaki facile na biso te durant 5 mois ndenge nazoloba sikoyo nayebi bakiso ba telefone kama pe yoka mbala moko balekisi papa Tony kuna likambo ya koloba esalamaka ndenge wana mpa na biso c'est tout à fait normal mais soki otalaki papa durant 5 mois ezalaki mpo na biso na Teleki France soki biso tobimisaki mayele bamoye na biso te tokoki kotala papa durant 5 mois te ezalaki facile te à tel point tolaki obligé tosala recours par-ci par-là bato mingi baparticipaki bazali mpe awa na kati na bino omonaki todelegaki motu mobimba afuti tike akreiki na Kinshasa papa Paulin topesi akende kotika caméra akei kotika table ya mixeur akei kotika 600 mètres ya câble bokalikile bino moko table ya mixeur caméra moko ndenge eza na valeur ya sika eza na valeur ya 4 000 euros ya occasion bozongo na valeur ya 1600 euros et puis po eleka tozalaki obligé il faut bamega ezala mbongo wana toloko ya te kopesa te po toluka par-ci par-là ndenge papa paster alobaka walusolo na bote bazalaki omoni effort wana tobandaki kokotungisa bato te mais toza kosala ke tolanda papa biso nyonso bandeko na ngai ndenge papa alobaka kaka ke ye aza na posa ya mbongo ya bato bateka makala pilipili biso mpe na Teleki toza na posa na bino soki bino bosungi biso te moto akosalisa biso azali te na Teleki ezali ya papa Lambert te ezali ya papa Tony te ezali mongongo ya papa Simon Kimbangu soki lelo kala mingi batotina me ndenge nini tozolanda kiliti te me bokolanda kiliti ya ndenge Kinshasa ya kamba ndenge ezosenga bamoye omoni donc soki bomoni tosali mbela oyo ezitaka te ndako oyo tozali nango kuna sika studio na biso ezalaki likanisa papa Lambert te azwa studio wana likanisa ngai te likanisa bandeko nyonso tozalango na Teleki te papa Simon Kimbangu ye moko bozwa esika moko botia biloko nyonso wana toluki tozwi eleka mwa février te bobenga yaya aya kofungola yango bopesa yaya fungola tozwi biloko nyonso bombaka na ndako toyeke sengisi wana yango tosala studio wana ndenge biso ozali awa permanence eza wana permanence ezali de lundi à dimanche mutu fo azala wana pusike nkamba abenga Kinshasa abengaka toza na numero ya telefone kuna 01 soko obengi kozwa mutu kuna sikoyo bomoni mpasi ya mosala na me bato mingi bayebi yango te yango toyaki biso moko toyebisa bino ndenge nini esala nga nakokisi nanga dia 70 ans na kolemba il faut bajeune baya koremplace biso esika wana nga na kolemba nakoki mpe kobela omona kozwa makasi koya wana te bato oyo nyonso omonaka basaka na Teleki na Kinshasa to na nkamba bautaka na Faki nga naza na Faki papa na ngai naza na Faki mama Fifi aza na GTK bautaka na GTK bautaka na dirigeant bautaka na Koreki Fliki bongo na bongo ozomona donc bajeune bozali awawa il faut boya bokovandaka ndenge wana te
bato misu na kata lingo wa una zali na bisika misato asala na misala basible yabe bazali biso to kolemba tuza ngata musulo soki na kei papa lambera kenda musala moi vivi tant so ayeke akipe musala na kata musunga mona sala permanence wana ninga fona kozalaka condamné nazala wana te fona kende mpe nkamba sikona akotikala wana donc toza na posa bajeune boya akosala tokoasime biso moko formation toza na baformateur baza kuna bakolakisa prise de vie koloba liboso ya bato makambo ebele kosala montage tokoasime formation wana bajeune oyo basepeli me bamikolo omoni ke no ngai nalingaka koyekola formation wana ya kosala montage porte ali ouverte okoki koya soki ozali kata ya kosala ndenge wana ndenge nini kokoko filme porte ali ouverte okoki koya kosala mosala wana alors eloko nini nakobeka se te ndako tozali wana eza ya biso te chaque mois il faut tofuta bomoni durant confinement bino ozalaki na ndako me biso tozalaki oblige kuna tozalaki oblige tozala wana toakimile baniongo 5 mois 6 mois bayerangi te soki bokoki te nakangi biso totali tosuki tozongi mpa mokolo ya mosala yango toyebisi ye papa balobi tobima esika wana papa alobi bobima kuna pas question c'est comme ça que bomonaki boyebisa biso paster nini kuna ayi disponible akosala mosala wana yango omonaki inspecteur général ayaki papa nzambe alors muta moko azali awa papa kisi diacre responsable ainterpele biso abime non bino tosala mosala wana bino moya koloba posa na bino ezali nini yango moni tolie awa tofutaka loyer kuna tofutaka internet téléphone donc oyebi kaka ndenge baloyer ezalaka toakimile yango durant confinement donc là tokomi vraiment awa donc soki bino osalisi biso te moto akosalisa biso azali te même pas la paroisse te individuellement moto na kozalaka non nga naza likampona sasarakelki toza na posa bamateriel baoyo ekomi nango deja ya kala todebi ya kala oyo toza nango wana lingomba te moto esombaki biso moko tosombaki yango personnellement il faut koremplacer yango ozomona il faut to remplacer alors toza na compte na biso paypal oyo ozala na posa nango tokopesa ye toza na compte na banque donc mosu okozala nakomona osala virement nanga chaque mois ozovire na compte na banque yango ekopermettre biso ainsi soit mpe tokoka kosibeli na babesoin nyonso toza nango nakonoka lokola mbula te omoni posa na biso yango na bademande mibale esika tozali tofutaka loyer epuis toza na posa jeunesse oyo baza na posa ya formation ekoyede bino kita boya mpo kosala relève bino tokoremplace biso na esika wana biloko mibale kaka tozalaki na mposa koyebisa bino yango wana asisi boye na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo biso banso tolandi ndeko na biso moko ya bapandi ya sango na atleti awa ya biso na France papa Tony Diangenda ndenge ezali momesano kati na liboba na biso mayeke yoki tokotonda yango na kombo misato ya bule komba tata ya mwana mpe tata molimo santo.
Na kombo ya bino misato ya kule tata mwana pe tata molimo santo. Papa simo kibango kiangani tozongi silo matondo na maemoso sili kosale na biso. Poete na bolingo na yo sanzi biso awa na kati na etonga na biso poete toyoka malako na yo pe to répondre na promesse oyo yo sila ikopesa ya mokolo na yenga. Yo le 6 jours mobimba ezali ya bino 7e ezali ya ngai boconsacre yango na ngai nzambe na bino. Merci na nyonso osaleli biso, merci na mateyi oso ekopesa biso tika ete yango ekokosalisa biso mpo tozala ntango nyonso pembeni na yo tozwi yango elonga. Papa tozali kozonga na bandako yo okabanaka na moto te ezala na biso, sunga moko batela biso bomba biso po ete dimanche prochain tokutana susu na kati na esiko tosanzola kombo na yo tomitiki obe na maboko na yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Bonsoir, je m'appelle Bradley, je viens de Jeteki, Saint-Denis. Je viens de la paroisse de Saint-Denis. En plus le culte ça s'est bien passé. Titan, ça s'est bien, le culte ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, le matériel ça s'est bien passé, tout ça s'est bien passé. On a fait tout. À partir du dimanche prochain, on a culte à la bûche à partir de 13h. En plus, pour le confinement, le direct, c'est-à-dire le gagné le direct, le Kamba, Papa Simo qui manquait un gagné, le chef spirituel, SKK, Yemei, Moko Diaboulé. C'est bon. Au revoir, à bientôt. Merci Bandeko Balandi, Bana Papa Simo Kimbango. Tolandi biso moko maimaleki na culte ya lelo ya le 20 juin 2021. Tomoni papa pasteur ndenge nini ye atei biso ndenge nini alobi makambo nyonso apesi biso na kanisa Tolandi. Ye alobi ete na mokusi tokoloba ete tosimba kaka kondima na biso. Soki ondimi likambo na yo ya tata Simo Kimbango mema yango kino suka tolandalanda te tomema likambo na biso kino suka ndenge papa Simo Kimbango kianganya komaka na biso ete to oyo toyoki tobomba mpe tosalela po ete na mokolo masuka tozwa yango ya solo bandeko balandi soki bolandaki biso malamu na mikro ezalaki wa bino ndeko mama Fifi Ndongala na kamera tomonaki ye me papa Lambert Makomimo papa Dominique Yangenda pe mama Fifi Ndongala lisusu équipe technique tozalaki na bandeko nyonso ya Rateki France na coordination ya ye moko papa Lambert Makomimo botikala malamu nde tomonani na balasi.